Jeko Eliezer, Mwana Kololo Pango, Magazine Tokomi Wapi, 18 et 4 boy. Kotangana pasi tokomi wapie, Toliana pasi tokomi wapie, Misala ezate tokomi wapie, Peple Kongole tokomi wapie. Kotangana pasi tokomi wapie, Toliana pasi tokomi wapie, Misala ezate tokomi wapie, Peple Kongole tokomi wapie. Combien de gens qui meurent avec maladie incurable, combien des enfants à l'école, ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'il y a une Apollo nutrition. Combien de diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça montre que chez nous, il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans un boulot. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires, mais quand ils sont là-bas, tous les parents, ils sont tombés par terre. Qui sont pour, qui sont contre, c'est leur habitude. Nous tous, on connaît. On n'a pas besoin de vos biens, nous avons besoin des vies sociales. Si tout ça, non, on va pas se mettre une vie spéciale. Dans vos moyens de provision, on fait des listes. Regarde ce que nous mangeons, et mon frère, mais ça c'est risque. À cause de l'argent, dans la rue, beaucoup de prostituées. Si ça marche pour toi, et mon frère, après c'est là où tu es. Kotangana pasi tokomi wapie, Toliana pasi tokomi wapie, Misala ezate tokomi wapie, Peple Kongole tokomi wapie. Kotangana pasi tokomi wapie, Toliana pasi tokomi wapie, Misala ezate tokomi wapie, Peple Kongole tokomi wapie. Mboka nini oyo etanda bosoto ese bachaka fulu vraiment pembeni ya makadamu. Mboka nini eza pete bima baétranger bazovivre lokola bakolo mboka. Mboka nini losa mobutu moyi memaka mobongaka te. Mboka nini bapitara bazolela crise metala bango na bakwa ndenge bazomela. Mboka nini oyo banéglige mono na bango bakasivala oyo. Après une longue période d'action, au nom de toute la population générale et de la district de Lufuna, nous souhaitons la bienvenue parmi nous et pour le soutien de la noble mission qui nous a continué pour Michel, animez la côte, il va pas cause à ton soutien. Comme ça, nous avons du malin en terrasse. Ça suffit, encore. Allez, Show!
bozalaki na pike bazoyenga na kupeto likofi baseki kuna yaka toto te yo mtoko maskot Ndeko Eliezer mwana kololo pango magazine tokomi wapi 18 boy Kotanga na pasi tokomi wapie Kulia na pasi tokomi wapie Misala ezate tokomi wapie Peple kongole tokomi wapie Kotanga na pasi tokomi wapie Kulia na pasi tokomi wapie Misala ezate tokomi wapie Peple kongole tokomi wapie Combien de gens qui meurent avec maladie incurable, combien des enfants à l'école, ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'il y a un pour le niveau. Magazine tokomi wapi 18 boy Kotanga na pasi tokomi wapie Kulia na pasi tokomi wapie Misala ezate tokomi wapie Peple kongole tokomi wapie Kotanga na pasi tokomi wapie Kulia na pasi tokomi wapie Misala ezate tokomi wapie Combien de gens qui meurent avec maladie incurable, combien des enfants à l'école, ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'il y a un pour le nutrition. Combien de diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça montre que chez nous, il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans une rouleau. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires. Mais quand ils sont là-bas, tous les paroles sont tombées par terre. Qui sont pour, qui sont contre, c'est leur habitude. Nous tous, on connaît. On n'a pas besoin de vos biens, nous avons besoin de vie sociale. Si tu trouves ça normal parce que tu mets une vie spéciale. Dans vos paliers, des provisions en plein des listes. Regarde ce que nous mangeons, et mon frère, mais ça c'est risque. À cause de l'argent, dans la rue, beaucoup de prostituées. Si ça marche pour toi, et mon frère, reste là où tu es. Kotanga na pasi tokomi wapie Kulia na pasi tokomi wapie Misala ezate tokomi wapie Peple kongole tokomi wapie Kotanga na pasi tokomi wapie Kulia na pasi tokomi wapie Misala ezate tokomi wapie Peple kongole tokomi wapie Mboka nini oye tunda bosoto ese bachaka fulu vraiment pembeni ya makadamu mboka nini eza kota bima ba étranger bazo vivre lokola bakolo mboka mboka nini oye tunda ba église losambo butu moyi memaka mubongaka te mboka nini babitan bazolela crise metala bango na bakwe ndenge bazomela mboka nini oyo banéglige mbongo na bango bapesi valeur na oyo ya bapaya mboka nini oyo tunda baparti politique motu to alingi babenye président mboka nini oyo bapesaka kura libanda mepa na bango moko badelestage mboka nini nayoki pasi ya bakobata bamonio na poto baso babolio bambata baza na raison mpo makambo bomotema pasi tosali marche mie basoda babeti masasi boyebaki oyo eza mboka ya fomoki mbangu boyiba na bino me un jour bokotima mbangu bayeba mibenga seko lelo bakenda wapi kutu mboka ezalaka bien lelo tokomi wapi lia na yo mebomisa mboka ata mokie osokosomoni biso toza bana mike na popagrin boyaka lokola bana mawa soki boleki minoko komi lokola bawa bobosani makambo oyo boprometaki peple bolemisuni mikuwa bopesi na peple ndenge balobaka pasa sango esengwa pape bobosana te sango pakoki kokoma pape bana mike bakoma kobeta ya mbongo olatanga klase préféré koluka mbongo mpo soki aluki te moye ali eza te soki te asengi moto akopesi aza te pasa mboka eza kaka politiki te na bapaster bazoparticipe na pasa mboka la plupart ya bafaser soki yotuni bango okoyoka kaka na église bakanganga indoki mpo babikisa ye babwaki ye na libanda soki akomi kulu na balobi mosakisa te Kotanga na pasi tokomi wapie Kulia na pasi tokomi wapie Misala ezate tokomi wapie Peple kongole tokomi wapie Kotanga na pasi tokomi wapie Kulia na pasi tokomi wapie Misala ezate tokomi wapie Peple kongole tokomi wapie mboka nini oyo etonda bosoto ese bachaka fulu vraiment pembeni ya makadamu kongo mboka nini eza kota bima baétranger bazovivre lokola bakolo mboka kongo mboka nini oyo etonda baéglise losambo butu moyi memaka mubongaka te mboka nini babitan bazolela crise metala bango na bakwe ndenge bazomela mboka nini oyo banéglige
pe ya mwana pe Molimo Santu. Yona. Wana kolo lo pangwa songie. Wana bafazer soki yotuni bango okoyoka kaka na eglise bakanganga indoki po babikisa ye babwaki ye na libanda soka komi kuluna balobi mosali eza te kotanga na pasi tokomi wapie kolia na pasi tokomi wapie misala eza te tokomi wapie peuple congolais tokomi wapie kotanga na pasi tokomi wapie kolia na pasi tokomi wapie misala eza te tokomi wapie peuple congolais tokomi wapie mboka nini oyo etunda bosoto ese bachaka fulu vraiment pembeni ya makadamu kongo mboka nini eza kota bima baétranger bazovivre lokola bakolo mboka kongo mboka nini oyo etonda baeglise losambo butu moi me makambo ebongaka te
Bonsoir. Bonsoir les sous-sous. En tout cas, napesi bino merci mingi. Merci mingi pona d'abord. Patience na bino ya jour ya lelo. C'était prévu tokoma na 17h, mais toye kokoma na 19h. Compte tenu à contre-temps ya avion oyo ememaki biso. Merci pona ngonga oyo bozwi pona kozela ngai. Nazopesa bino lisusu merci pona attachement na bino epai na ngai na mokolo oyo nazalaki te. Merci pona ba prière na bino pona ngai. Merci pona soutien na bino nyonso. Meloko na koloba na bino eza boye. Mercredi oyo parce que nazo mi sentir un peu fatigué. Mercredi oyo nakosala conférence de presse. Nakacha conférence de presse wana nde na ko expliquer bino nini elekaki. Boyoki ngai. Nakati ya conférence de presse wana pe tokolobela makambu oyo koleka na mboka na biso boye te. Nakati ya conférence de presse wana tokobimisa oyo toyebi. Tokoyebisa bino oyo tozomona boye te. Yango na pokwa lelo bokolimbisa ngai je me sens affaibli. Pona na kozwa temps ebele te ya koloba pona kolemba. Comme ça mercredi oyo na kosala conférence de presse wana pona koyebisa bino makambu nyonso boye te. En tout cas merci beaucoup pona ngonga na bino. Eza na ba oyo bauti musika. Eza na ba oyo bakendaki aéroport depuis 14h. Bamsu depuis 13h. Merci beaucoup pona patience na bino. Merci. Ok, merci beaucoup, Tobeta Maboko. Toyoti Malobaya, honorable. Moto